Gracias,
Yo moto uti Angola, ogochela biso kiento. Mwana Angola, fotolo banona portugais. João Dombordo, Guardo Arro. Tala sibo bana ya papa kobenga inoko, tata leki, tata kulu. Yangola lola chifungola mutema tina bangola bangoga kitoko. Kake na bangoga lokola Suisse, Angleterre, Tunisie, Canada, New York. Meyo mama zobo sakisa kidokina mubani. Oboya kabotangi sabano la musarabana 4 kotinda bangona sekomaf. Omfuta bana nyoso tinda bangona bamboka moko ya soni. Boka lokola Lukunga, Luila, Kitampa, Songo fela katikulukuta. Wana soga ya kokota na sente ba batala mutalie tata. Shigoto tala kusala papa sali na nzela ya bana. Bana kasi chef de famille. Bana bandego ya papa ya mibali. Papa jo filme ya jankade na snap. Na moni bambongo na binote. Limbasa. Osala bana toleki, bana toleki. Soko moni moto feli. Azakule na mingi. Ope kisazo yo kate. Ukanga babanga bamba seke pia. Soko moni mwana ya mosi. Avemi mabuja. Bani basa osimba $20. Osoka kama flare era de keima. Dale $20. Dale $1. Otali basi otali sabe. Dale basi mama au. Mama etika hiyo. Etika ni mama. Bino pe kotonga na baninga lelo chamba sali bino pe kokufe. Shikoi ana chopoa. Shikoi totala bino bana ndenge bokotiambo morakati. Papa Simon, Songolo
Famille Matumbwele. Romonio zangi bongo zana telefoni kwanga na zwaka. Music. Mutaliboso sali la bote. Voilà. Famille Matumbwele. Mutaliboso. Matumbwele. Comment le voit? Famille Matumbwele. Nazomo na koko te. Moi j'appelle. Comment le voit? Église CFC. $20. Aujourd'hui,
Responsable ya famille, oye kopesa biso moya clôture, sima osololi na bakoko mpona $500. Tata Mwasa Pamela Chitalaki, Tata Mwasa Pamela, avant de déposer Job de Fer à Yéba, Tata Mwasa Pamela, merci. Responsable de la famille. Voilà, DJ. Voilà, merci Tolati et Lobaya, responsable de la famille. $70, $10 ya commission.
programme des abos. Pour le voir, qu'est-ce que c'est vraiment. Soit qu'est-ce que c'est vraiment, on va quitter tout. On va aussi dans là-bas, pour se la monter. Moi, le groupe, ça qui, au Cameroun, au Bagdad, au sud, merci. La famille Lobibo est remerciée. Benga bana nyonso ndabu yo pokota malelo mozaki mbongo ya kofeta anniversaire bashi ezali awa tokoprofite anniversaire na yo mbotela biso sincèrement babengika ipo tosala prière ya clôture po nzela biso eza malamu mais nalingaki na profite je n'avais pas voulu à kotelema te quoi. J'avais voulu à côté pas deux fois, mais la télé boyé, on a mis à témoigner par rapport à la casino. Parmi Bayaya Oyoyo, tout ça là qui n'a pas même venu. Je me rappelle quand Bayaki n'a pas quitté, Nazaki n'a pas course en Sala, à Moninga, à Tindi Moto, avec na ya plito na ye ayisinga na sepeli komona yo me komona yo ezamba suka te kotaka loboko na yo pesanga oyo esengeli na biya ya pondo lobi bongo nazwi loboko na nga na kotisi na poche mpe napesaki oyo esenge kopesa ye abikeno malamu tokutana na bipondo lobi bongo elelo depuis 5 bongo lelo ndesu ne komonana na makambo oyoyo. Donc pour dire tout simplement que affectueusement aza yaya ponanga nazoyeba o nazoloba quand tozokola azokoloba oyo sala okosala te yango nde témoignage nanga kolobaki no c'est un grand frère pour nous. Amen. Tosambeli Dieu tout-puissant, Père éternel, aux arrêts qui n'habissent la programme depuis le début. Au tamboli n'habissent, Pénatangu Oyoyo, Tozako Kendekotika, Yabiso Yaya, Yabiso Papa, Yabiso Noko, Yabiso Leki, Katina demeure né à Souka. Le sambo n'habissent, ils ont été au tambola n'habissent. Le lege Noko Kendepiti Kozonga, Osala Elongo n'habissent. Na telemeli oyo nyonso tu eza yote ekoki koampeshe kokepe kozonga na biso nzambe na lola tozokitisa oyo biso ndeko tika ete azinga makaka na ba-saint ange na yo oyo akozala na programme ete alongola molimo na ye po ete bateba esala misala mobulu na telemeli yango na kombo na yesu azingami na yo abombami na yo onzambe na yo ebateli kati na kombo na yesu nzambe na lola ozali nzambe ya baorphelin bana oyo batikali soki loboko moto ekobomba ekozala na balimite tika ete loboko na yo ebomba bana ebatela bango kati na kombo na yesu biso mpe bandeko totikali toza na posa yosala biso bolamu yozala kati na biso kati na kombo na yesu biso bonso tu comme un seul homme tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Leta maboko yo posepeli na animation oyebi kokokufela semaine oto semaine eza koya oyekoka ngai mpona cérémonie. Voilà. Lelo jeudi na 20h juste na Sinato télévision olandi groupe na bino oyo ezopesa toli koma nyonso. Voilà, fanfare totelemi biso nyonso Gérard Georges.
De conversation pouvant nous manger devant le moment de la cérémonie. Généralement, nous avons le choix de cacher des badges et d'autres. Par conséquent, ne rien jeter au cimetière, ni par terre dans la salle qui est assise, ni également par qui vous reviendrez pour prendre vos véhicules. Et pour vos besoins et confort, nous tolérons cette prouve où vous trouverez des installations compartimentales pour les femmes, la première fois pour 2 hommes, la deuxième pour une femme. Vous pouvez donc l'utiliser à votre aise, puisque l'accès est libre et gratuit. Nous allons accompagner les élèves en construisant des machines disposées derrière le corbillard et vous serez lentement dans une attitude de recueil. Lorsque vous serez au lieu de l'enterrement, gardez à l'esprit qu'il est interdit de monter ou de marcher sur le tombe. Tout cela pour ne pas profaner la mémoire de nos belles-mères qui nous ont précédés. Notez également qu'il est interdit d'ouvrir le cercueil au lieu de l'illumation pour raison d'observation. C'est les filles et nous vous remercions de votre réalité ici. En présent chemin de famille, veuillez vous lever pour accueillir les saints de l'événement à notre bien-aimé. Dieu pour m'envoyer quasiment à l'avancée. Pourquoi quasiment? Maman, on n'arrête pas l'amour pour nous doubler pour jamais et de même, c'est le jamais. Chacun de famille, telles sont les phrases que nous avons l'habitude de crier haut et fort lorsque nous parlons à notre chair. Maximilien de respect indiqué la mort n'est pas la fin de toute chose, mais bien au contraire le début de l'immortalité. Plus loin encore, vous comme un courant chemin en disant tu n'es plus là où tu étais, mais désormais tu es partout là où nous sommes. Notre bien-aimé Toubou, en été président, le plus là où nous avions l'habitude de le rencontrer, mais désormais il est là, il est parmi nous. Parce que vivre toujours dans la mémoire de gens qu'on a aimés, c'est l'être en tout entier. Il est vrai que la disparition de notre bien-aimé, Toubou a été quasiment laissé grand vide que rien ne sera comblé. Mais grâce à votre amour pour lui, il sera toujours vivant dans votre cœur. Notre venue en ce jour témoigne justement de cet amour. Voilà pourquoi nous exhortons de revenir pour des visites. N'entendez pas que la date est pour le route. Revenez visiter la nouvelle et dernière demeure de votre bien-aimé pour que sa mémoire continue d'éveiller parmi vous. Sans plus tarder, dans le recueil, voici à présent le moment où nous vous prions de commencer la procession sur le chemin paradis. Et vous qui êtes assis sur les chaises bleues, vous allez vous lever l'une après l'autre afin de constituer une rangée du côté gauche. Et vous assisez sur les chaises rouges, de le faire pareil en constituant une rangée du côté droit, pour que tous ensemble accompagnent notre bien-aimé. Tout le monde était quasiment vers sa dernière demeure.
Yahweh nzambe Yesu ningo bateli biso na nzela kokomisa biso esika oyo naye pamba te nkolo soki kotika nzoto ya mwana mpe mosali na okazino esika wapi ya botaki oyo Yesu Kristo merci po tozali mettre à temps mpe mettre à circonstance tozokozongisa matonde epai moko ete nkolo yoseplaki kozwa bomoi na ye kololema biso esi tata po ete yo nde opesa biso ye yo mpe ozwi ye lelo tika kombo na yo ekumisama ya yawe nzambe maloba na yo ekokisami kombo na etomba mapati kolobaki ete moto awutaki putulu akozonga mpe na putulu lelo mosali mpe mwana na yo elezali mokolo na ye po ete azonga esika wapi awuta tika mabele eyamba ye na kimia mpe molema na ye nkolo epe na kimia mpe mpai na yo na kombo na Yesu Kristo wazali nkolo mpe mokokisa maloba tosambela bango na kondima amen. Viens dimanche. Viens après, nazoya. Si on a mon amour na yo lando awa na kuti yoni. Mais quand on s'en nzamba lo. Marabani ko kisa. Nzambe change. Ba sali ma bebe na militi yo. Yo mo baba oza grand prêtre. Ndala pena grand prêtre solo. Ko la kisa. Do ala kisa mo sabi. Zo mtile mo sabi na ye. Ala kisa. Nana fanto na yo. Ko na ole usala billet. Ako pena nzela biya mpe ya billet na pena mbu. Oyo ningo sala sali sur de monga na zana place na usala. Mwana zana calme, na zana posé. Ki le pema na calme. Ba oni yo so ya na ta kamutu. Za mi panzi. Si SNR West. Nyo se voya. Mutu ko na moyo. Ko mona yote. Ndeto yo tika ole na sama bele nde kombo na ebungi libele okota na koko moko te okota mwana moko te omburi esprit na bango yena likolo azoka mwana zolobaka ngamu na yena maloba wana obelaki papa Chumbu Remi ewingi mama soki mpe olandi bango landa bango kasoki bango lekutwa so bango bazozwala bango yo te 4 heures otangilaka na dimanche wana 8 heures ekokisa nasuki na nga On lui fleur. Ça on connaît. Voilà la fleur. La fleur.
Mas você tu na teba na foi o ka. Ngwa lokolo. Ngwa lokolo wana ka bana yo. Oki so ngomo. Papa langa nolo baka ndeko zala makasi ya vaje ndebi soto leli mutu aluki alelisa biso bedi baope balela balanda na papa na ngai ndeka biso toleli bango mpe balela bezaliwa nzambe papa na ngai tavajasi papa na ngai ayebi yoloba kozala muta makasi nayebi yoloba kozala muta makasi verebili na ngai sala vajasi na yo mukele bapelaki eledi alakisika lobaka papa na ngai ndekeza nzambe mutakaboni biso ngana pesi okadie papa na ngai nzela malamu kotokei papa na ngai nzela malamu kotokei nabosalaka o jamais natani wala yo na deti na ye kotikola ta mabele papa naboboselaka yo jamais bien dire na ngai keka malamu papa nanga ndinga tuleni boye ndinga yebi uzamuta makati yo papa nanga